Merci beaucoup bana Congo bande ko bolanda biso partout à travers le monde balobi tozana ville ya Belgique awa précisément na Bruxelles na Louise place Yorobo Swag azana hôtel na ya Mystique place ya Azur Hotel Yorobo azali patron ya ba mapipo ba Bercy mwana azofanda na ba hôtel ba leader minene bafanda awa na ville ya Bruxelles vraiment tozana père de la nation. Solana parce que poto liboso ya ki tokutana te poto ya mibala ye tokutani toyebite Yorobo Swag tokaki na masolo baboto la ke passeport na visa liboso toyebite poto ya tuwo Yorobo ndenge nini to sola masolo petit fali po batia 100 mètres na Yorobo koko masu pembe na été père de la nation. Bonjour. Bonjour. Boni Magise. Boni Carré. Bonne santé. Kitoko makasi. Webi na lali na lamuki boy na moni appel avec na Jimmy Belao. Singa Ken webi tele to na mutu no Yorobo avion moko. Bango tembe. Des gars na sepeli fort mono. Ngape na sepeli fort. Ça fait ba deux to ba 2 ans to monana te. Monana te. To monana te. La sepeli femme mangai na sepeli. Boni batu nyoso ba kita à Paris o kita na aéroport à Belgique. Eza musala nde miminga wa. Eza musala. Moni après loisir, eza pe musala. Matsa moi micro bien. Après loisir, je biga Burundi. Tata na maman, voilà. Burundi sala tout. Donc nae awa parce que bon moni batu mingi babulaka ke Yorobo aza soki ndenge nini mais mingi pe bayebi ke Yorobo avant tout c'est un artiste. OK. Artiste au passé la fierté à musique ya Congo partout dans le monde. Ebele ka nde babo salaka mais mingi pe bayebi na bango. Donc de ta minute musala nde miminga awa. Musala oyo futela ngandako. Musala oyo sombela mituka. Musala oyo futela nga ba voyage pour être ça ba ngai avant ou après na voyage nga mingi nde ba na difficulté au voyager mais ngai ba visa ya ba mboke bele tondi na passeport na ngai ba mboka msuna ko kendete. OK. Mais invitation msusu pe na ko kendete et dépendant selon humeur nanga na ndenge nzamba ota musangai. Donc je pense que ngana oyo tozana Bruxelles là na zola na hôtel ton hôtel. Ya cher hôtel. Voilà. Yorobo Swag toyebi oza artiste musicien munene oza pe ba trophée ya minene belé. Ces derniers temps batu bazala comprendre susu Yorobo Swag te o azalaki camarade ya ba DJ Arafat, camarade ya ba syndicat ya bate Yorobo un moment okomaki neti malanda ngulu ya artiste musicien Fally Ipupa. Batu ba comprendre te balobaki Yorobo atiki musala musique akomi na ye malanda ngulu ya Fally Ipupa. Toyebi te relation na wana Fally Ipupa ezande nini parce que tokaki après avoir kolongwa na poto okendaki na Kinshasa batuni ba question Yorobo soko sala repa Fally omekaki ko wangana toki ekelaki mo ba problème. Bonne relation na wana artiste musicien Fally Ipupa. Non, ça va. Ça va, ya on a eu que makambo wana ezala ka par sur ba congolais. Makambo wana ezala kaka pour ba congolais. Jamais oyo bango pa ba étranger. Au moins tel artiste. Bana boyokani. Apo bandolo bate yenda zawana nde bakomi na boyokani seke akomi malanda ngulu na jamais oyokango et pas ba artiste africain mais ce soit pas ka ya ba congolais. Fally Ipupa c'est un grand frère. Ndenge na pesaka longonya ndenge na pesaka vie na ngai awilo longomba yo yebi. Ndenge na pesaka le même longonya et pas vie na ngai Juna Janana yebi. Ndenge na pesaka longonya et pas bakulutu na ngai nyonso oyo bazana ba célébrité et puis fierté ya mboka bakulutu na baleki nyonso. Donc ngai considération na respect on appelle ça Fally. Ils ont même considération na respect on appelle ça Wilo Longomba. Na ba ata un plus moko te leki. Ya ndenge moko.
eza miconsidération mpe opesaka lekino inonsi bio azolanda biso parce que yorobo eza na moment moko mpo oshokaki inosa makasi te nakoyoka innocent te parce que yo moko oza témoin niveau nga na osoutenir innocent niveau nga nazala na innocent makambo mpe nasala mpo na innocent donc na banzi okoloba te na choke ye na oshoke ye neti na nini eloko nini onga nakozala nango nakoki kosala innocent mpo eshoke ye nga so nasali innocent eloko moko oyo eza peut-être na nzela te innocent omona ngo kaka grand frère na nga asalaki eloko moko esepelisa nga te esuki na ndenge na biso ya famille donc je pense que eza na eloko moko te koki kochoke musicalement parlant j'ai jamais choqué Inosbi parce que c'est vraiment si je l'ai choqué en tant que son grand frère dans ma camonabiso peut-être privé qui a rien à voir avec la musique mais côté musicalement parlant n'a pas choqué parce que il se débrouille bien c'est un battant et puis il fait sa musique il a ses fans et puis il évolue bien dans son coin na ba propos na moko na ba déclaration na yo moko lobaka okomi papa ya ba wario nyonso tu okomi la bouche autorisée ya Fally Ipupa tomonaka Fally azwaka problème na Virginie na Côte d'Ivoire yo zalaki bongo ko défendre Fally Ipupa 100% omekaki ko sala ba propos moko mabe epande ko na biso ya mwasi Virginie Manganga est-ce que lelo ya kozolo boza très bien na bato nyonso tu est-ce que omeki ko bongisa quelques relations au bebisaki surtout to banana on ndeko na biso Virginie Manganga o asala ka musala ya presse la tikala au bebisa relation moko te et puis Virginie Manganga yo moko lobi ndeko na bina presse donc tant lobi que Virginie Manganga a ndeko no ya presse OK aza collègue na ngate ngana za muta presse te donc ça veut dire que toza la peine na ba bifte parce que ya za na presse ngana na musique donc to sala musala moko te donc tozana eloko ko bongisa te po to bebisa eloko na bosa bo bebisaki parce que na Côte d'Ivoire yo boloba mo ba propos moko non au déplacer ba langage belé pour na ndeko na biso balanga ken pena vous savez musique na biso et comme on a parti pris trop OK sentiment on peut pas être tout le temps sentimentaliste to comme trop na ba sentimenté il y a qui fanatisme moko et comme le canal qui fanatisme on comprend à un moment donné faut redescendre sur terre et voir la réalité en face. Donc, Virginie Manganga a yebi ba propos na ye o ya tenaki vis-à-vis à batu. Ya ko koti sa comme mon ngai na ba bêtise. J'ai juste répondu à ce genre de propos pour bien canaliser ma personnalité. OK. Nga naza une personne publique mais en même temps naza père de famille. So tu comme mon nanga na ba erreur, soki erreur ngo za bien te o ko salir image nanga à part d'être un père de famille. Nana artiste oyo reconnu dans le monde entier donc il faut na mekakoloba que non wana okosi na kombo nanga il faut retirer c'est faux normalement na koloba no tata côté wana et c'est ça que j'avais fait je me suis juste défendu loyalement pour que batwa ba kete place wana ameka ko okosa bon to ameka ko dérouter moi maloba na ye et que fona zone sa mbango po ezalaki bongo te donc tout à fait makambo ba propos ya Virginie ezana oye moko alobaki ya solo ezana oye moko alobaki ya lokuta comme pe momonaki alobaki ke ya betaki Fally on comprend tant hier azolo banaso ndeni et puis abeti mbata et puis tout ça là après quelques émissions encore yemo so alobi ke o ba beti ngai côté mususu o to bundaki te il y avait trop de versions. OK. Mais en tout cas, moi, une personne comme Virginie Manganga ne m'apporte rien. J'ai rien à voir avec elle. Être en bon terme ou dans un terme à bien été, on a utilité mon côté parce que elle fait sa vie, j'ai fait ma vie. Je vois même pas pourquoi on bino ba artiste musicien beaucoup plus musa na bino tambola na média koloba déjà ba langage ozoloba ako apporter le côté ozomona te que non na sens mo côté ezala bato musu ba porter pour moi mikolo makambo yango na ko mona presse comme be bana ba musicien on comprend
ingratitude comme belé ndeti yango na tuni yo yo za masa na ngai à part caméra oyo attaque boulot na yo ya animateur culturel attaque un chroniqueur na ngai artiste mais à part ça toi ba master to yebani mamuke makasi na makambo ya musique na nga oyebi yango bien ko le ko ba mususu voilà donc yo mo ndo zana oyebi ke Virginie nde balobaka ba mise ba porter la bateau oyebi que Virginie apporté là plus mode. Donc tout ça ma makambo wana te ensemble. Donc ça veut dire que si on a bien dit que tous en a bon terme, tout en mauvais terme, ça va rien m'apporter. La possibilité, la vérité. Ken piana, ah oui, Ken piana, tout le monde en a na makambo tout en a soutenir héritier à 1000%. Ah Ken piana, tout le monde en a on a soutenir. Conseil le midi à 1000%. À quelque d'autres ngalo tout le monde en a battu à bongo. Ils ont raison parce que Virginie a apporté le côté de la carrière nayo et aux bundana côté à nous on a raison. Et le musique est comme divisé, musique est comme il y a ba parti puis il y a besoin peu parmi ba papa oh ba sala ba ka ya musique qui passait côté à la lelo. Tu vois que musique na biso eza deux cas ka ba Klawenge na ka moko ya Fally Ipupa. Yo pona na oka ya ndeko na Fally Ipupa lelo yo robazara bon terme na ba musicien belete pour pona ka ya Fally Ipupa ya bozo condamner bato ba komisi musique ya baka yo roboza pe parmi ba papa ya musala wana ya kokende ya osala ba parti pris non au moins na lobake déjà d'abord na zoya na lisolo mais comme on betenga déjà trois questions différentes tout aussi ça na liboso ya mi balo tunenga olobi baloba eke Bachenga 100 mètres. Mais on pose une question. Ok. On pose une question. Balobaki qui n'a comment je me suis retrouvé ici. Mais battu 100 mètres parce que le visa fallait passer bateau. Bateau va quitter la monde en France. Tout le monde est délégation il fallait y a qui Air France. Le visa besoin qui est pour un événement à France. Mais on se retrouvé à un aéroport à Bruxelles. Ça veut dire peut-être aujourd'hui visa na yo mususu wa mususu touristique ya touristique to habiter en fait ken piana yango mona ngana expliquer yo parce que au moni bateau j'ai l'impression que congolais alingaka ko vivre na ko fonder les locaux. OK on comprend nazana na Bruxelles là après Bruxelles na Paris après Paris na ke États-Unis précisément New York parce que Masalanga Sidik Diabaté a obéi à Tom Square. On a déjà la visa aux États-Unis. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Ngai na sala et pas Fally pour pâter. Ngai yoka ce qu'on a le temps un par un. Dans le même moment il a dit ça. Mais j'ai l'impression que bazo comprendre kaka philosophie à monter. Et le banc ngai na tikala ko sala pas Fally te. Ngai na tikala ko sala et pas Fally te. Double discours te. Double discours. Eh mais benga yo comme porte-parole ba wawe yo comme ya ba wawe. Ngala lo se autoriser ba wawe. Ngala lo ba jamais na komi porte. Yo robot. Na bidja biloko nyonso za internet. Lo ba na yo okoyi ko tala. Est-ce que ngape nande na boina ko leka? Mais quand on a vu qu'un pénangane n'a pas commis porte-parole à Bawario. Ngai. Mais bah image des ans d'internet. La ticala ko ba jamais n'a commis porte-parole à Bawario. OK. Na porte-parole à Bawario te. O ticala sala ki mukala ya Bawario te. Na ticala ko sala ki mukala Bawario te. O ticala pe ko za prime et pas Warrior Supreme na bango te Fally. Na ticala ko za prime et pas Warrior Supreme te. Récompense moko boy po tikala ko zoate pas Fally pour récompense oyo nga na tikala ko zoa eza ndenge grand frère nanga a invité ki nga na 3 arena oki bien artiste invité donc nazana kata orchestre grand frère nanga te na sala kana label ya ba musicien na ye ya F victime te donc nazalaki invité ya 3 arena omoni pe na ye après 3 arena na saini oye na festival yo za Belgique voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vienanga aza grand frère nangai. Naza petit nae le lolo biti même tinali fobo. Aotikala mon grand frère. Le respect que moi j'ai je veux que les gens parce que respect est réciproque, je vais quand même na recevoir respect au ngana quand lobi que niveau yo au kumisaka Fally oui, nga pena na niveau
na pe na besoin ya respect oyo ekoyiko ya pe sur ngai na ndenge nga pe na pesa ka kulutu nga respect wana ya gaya kasa kulutu pe pesa respect wana ezong selo respect non na do mutu nyoso na oya soutenaka grand frère nanga Fally na oya lingaka grand frère nanga Fally apesa nga respect wana parce que nga na tiaka grand frère nanga na respect moko très élevé. OK moni c'est juste ça. Et puis moi nga na mutu moko boye bato emsu babosanaka ngai grand frère nanga Fally Ipupa na yebi auti kota na quartier latin. OK ezate kazalaki déjà non na yebi auti kota na quartier latin donc na yebi avant même quartier latin donc vient na ngai ngana no mila yazana no artiste na kibinda. OK on comprend. OK donc to ngana vanda na kitambo vie boulot na ezalaka na kitambo. OK on comprend. Na ba masala nga sai mavinga donc to abana kitambo masala nga héritier Watanabe na tangi bien mon ami d'enfance bomona ba photo oya ki bomona nanga na héritier donc pour na lobake vient na biso so isko tant héritier de na TV abike Fally Ipupa avant tout vient na quartier yenda pesa mi kwa liboso ya kolemba tant alobi bongo est-ce que muto achake singala kingo te alobi makambo oyo ni par rapport ndenga yebana na vie na ye la circonstance nini na pena vie na circonstance na héritier atana bazu ba conflit likola Fally Ipupa te lelo ya waboso ko za ba conflit na batebele lelo bagolwa baza ebele na pota ba se pe na yorobote peut-être kotambola na yo zotala à gauche droite peut-être bagolwa msusu bokutana ezala benda bika est-ce que lelo to ko loba o regrettaka te na relation bosana na Fally ko tsope na barankini ebele o ata robo ya ndenge to so la boye mais na sa mutemo yebi na oki ozape na ba conflit na ba congolais belé awa pona sima relation na ndeko no Fally Ipupa. Bon, moi je pense que tant on est tous des Congolais, toi ba Congolais. OK. Omoni na ko kota na conflit pona Fally Ipupa te parce que ba golo oyo tangi wana ba Congolais. OK. Et je pense que avant na pesa force nanga na grand frère nanga Fally Ipupa na bande ko pesa na force et pas na bango. Obandana na fere wana bien na yo obandaki na fere na pesa force quand même na pesa. Merci. Voilà. Tant na pesa la force wana donc côté pe avait na Fally ba tu peux ba détester nga ba sepela répéter. Après yes ko je pense pas. OK. Je pense pas. Wana est peut-être façon na okanisa. Moi je pense que makamba ba leader batika mo biso na biso ba leader to Gérard. OK. On comprend? Makamba ba fanatique na ba fanatique ba Gérard. On comprend? Donc moi moi je pense que makamba ba leader na ba leader. Ferregola c'est mon collègue. On comprend? Est-ce que le loco soigner relation na Ferregola wazali ya na yo bobandana ye tumona ba vidéo na bino lelo soki esengi peut-être faire à place boye yorobo le ko moni gafa na za place boye. Est-ce que on encourage à que ne pesa ya kulutu mbote na za hypocrite te mukolo kaka abenga nga bi ya benga nga les sauveurs mukolo asa nini yo ka komona benga nga yo benga yorobo ya benga nga les sauveurs c'est lisa les sauveurs yoroba datana bino ke abenga nga les sauveurs ça dit na sauva trop donc sauva faire tout mukolo benga yo na téléphone ai bi pani to bebana. OK mais atala ba statut nga nyoso. OK mukolo benga nga kaka alobi kaka les sauveurs kana benga nga alobi kaka te en tout cas là non donc à partir wana na oleka pe na TV na bien en tout cas ndenge kaka azalaki injuste na makamba mbongo abongisi makamba mbongo et puis na zi parti na mbongo na ngai parce que omoni relation Ken Piana et l'équipe mbongo. OK. On peut tout blaguer, on peut tout faire mon frère relation et l'équipe mbongo parce que mutu oyo aela Roma solo ezanga la. OK. Okoki ko pese considération ndenge moko te na mutu la yo 1 franc. Voilà. Oyo azo se souci que yo a 1 franc plus que battu. On comprend? À la base musicalement parlant
tosala yango ezala nango baguerre moko loyale ekokoma na haine moko te ya koboma mutu non musique ekomi na ba haine ya kobare bato ya musique soki ezalaki na nga batindelanga bato ya mabe pena non soki musique ezalaki na côté ekomi na ba haine moko ya koboma mutu je pense que mais balider ebele bakufa parce que nous on a la facilité de faire. Mais pourquoi nga bolinga bo bomanga nga na tiki na nga na bima kamba musique na tiki bolinga bo bomanga ina mboko. Te tango yo lobi ke bino bolinga bo bomanga o tsala nga. Asalaki na kati ya asalaki na kati ya clique wana boyeba ki complot nyonso to bozo sala. Ngai te ken. Nga na yeba complot na père de la nation eloko kama sala na kisasa. OK. Na yebi ba propos batute. OK. Na fréquente yo na loba à part caméra ngana to ba mpangi ya koyeba ke oyebi yango bien ke yoba kana master na ocho passer moment moko ya mulai pena yo boso na bengi ya mbanga su na telefone te ozalaki pe intoxiqué na ba makamo mosusu yo boso ken pia na die nzamba pesinga pema o masala ngai na nenga sentiment te OK parce que ndenge lobi ke ba propos etikalaka ken nga ezana jour moko te na vanda place moko bato baosala lelo complot et deuxièmement ken natikala kokota lisolo moko te okomonela na kati troisièmement ken piana na ndenge tozalaka wana moi j'ai jamais reçu des ordres de quelqu'un voilà omoni ngande na boye lelo naosala musique eza don nzambe apesa ngai voilà ndenge bato baloba otiki musique okomi malanda ngulu nakoki kosala kimalanda ngulu wana bien na ndenge moko ke et okotelanga suka na la parce que na carnet d'adresse voilà ya bato mbongo donc te kotana na yebi parce voilà donc omemanga ba place pena ya musique ken amsu tozana na pullman o sa ken awa pena obimata na 2000 voilà okotanga pene pa batu en tout cas côté wana na yebi carnet d'adresse c'est pour te dire que na koyi kozala complexité ya complot moko te contre yo ken ye mes témoins na ozala te nazalaka pe te et puis soki moto kolanga nga napesaka bato ka exemple moko soki bato bayebi ke yorobo abima pas un président de la république na moto abima pas un individu de brillard aluka mbongo na musique toi na ndenge moko te ya fonction voilà nga na bima pas Laurent Désiré Kabila etale kadogo alongo pe donc naloba noke patron de patron garde du corps oyo amonaka ba milliards na ba millions voilà amonaka ba konzi na ba konzi ya ba konzi solo voilà lukuta te donc na koza la complexe ya nani na musique lelo fali te na kozala jamais complexé à grand frère nanga fali nazaka complexé à mutu moko na vie na ngai nani nzambe kaka parce que nzambe naka complexé na nyonso ndenge ni na pesa nga souffle na futaka te ndenge ni na mati eloko moko ali bende be ko kisasa 8h d'ita tout na mapata et puis to komi ndenge nini na fandaka boye na infranté mais mutu moko afandi ka boye alors yorobo na moni ozana Bruxelles OK kutanga na tel endroit to solo là ovandi ka 2 minutes boye bon zo moi 10 000 euros donc ngapo na nga mutu akoki ko complexer nga la vie na nga nzambe ou rien na bandeli maloba seule personne qui peut me complexer dans ma vie ce n'est que Dieu nzambe kaka esili na kutute parce que à part nzambe siko yeka mutako complexer nga yeka mutu na ko adorer à part ye ma maman qui m'a vu son c'est la téléphone o ezala costo na ba numéro ba général ba procureur ba ministre tout le monde a yorobo ozala ba artiste émission mais marape na Brazzaville yebi sana sikoyo relation na ba konzi ya Brazza okotana na Congo wana ndeni yango na episode yango na episode tozoka na même likamna otolo bano sikoyo awa ça veut dire que ngamoko eloko ka musangai na carnet d'adresse na nango nzambe kaka yo tolo ba makambo belé ngai nzambe kaka donc à part nzambe on a beaucoup adoré on a beaucoup complexé pour ya sala mupepe asali ba bandeki na omonawa ozotambola pena bolingo simba ndeke ka okimate mais na kisasa nia wa pamba soka ba monie nia na bato c'est comme si ba na problème ndeko tini fenêtre polele bo ndeka continue tina kati ve oko toucher te tia obima nayi donc omoni ke nzambe kaka on peut que se complexer de ça ken na ndenge
N'était que oh yoro asali non. Moi j'ai toujours été comme ça dès le début. Ngai ulutu nanga fali poupa. Na ko soutenir yé ma casse ko le artiste nyonso. O yaka ko soutenir yé. Na yaki te, na yaka te na yaki ko soutenir yé. Ma casse ko le artiste nyonso na nini ka moko parce que j'ai été blessé de tous les artistes. Quand je te dis que tous les artistes, ça veut dire que j'ai apporté un plus. Des raisons pour soutenir Fally. Ça veut dire que quand on a soutenir tous les artistes, na soutenir na malobate. Parce que bon, on a raté place mon gars na malobaka na souki na malobate. Ça veut dire que financièrement, non mais papa, il a créé quoi plutôt là? Il a créé la COP au c'est la musicien pena au vandi bo musicien azata na différente. Ba comme toi yemba muto mota benye ko banda tongo pour le bataille on doit $1000 à pamba. Mais yoroboye na zura na bité tokawa to liaka na mukonzi moko d'ici 30 minutes tant aussi solia on va répartir si toke na folar kama 50 000 balles. Mutu paye to lié pe to solo li na moins de 30 minutes toke pera na 50 chaba. Donc exactement que na sala ngona mutu moko na sala ka ngona bango tout na sala ki ka pas profit na we wan na mona ole na satana lo banoke lelo so na bino lo ba elo ba so déjà tout solo makaponga na tout solo makamona to solo ngo to na bandela ngote voilà nga ezaka ka côté olobi ke obebi sa ba relation e belobi ke lelo faut tambola obanga ken na ebisio ke ndena zawa mutu moko ko complexe nga nzambe mutu moko nga na ko banga e nzambe et puis na ba artiste tout ya Congo na ota la caméra nao na longoli mutu te na tous les artistes à Congo longoli mutu te na longoli mutu te tous les artistes congolais ko banda na ba bébé tina ba koko longoli mutu moko ko banda na maître Gims tina se te maître Gims sa bande musique à la terre ko banda pena na vena biso Grand Calais ko banda na ve Grand Calais tina petit Fally po bébé tiana to tanga suta kola lelo petit Fally donc na dit ko banda Grand Calais eza kola ko banda na suki tina linzaka donc ko banda na Grand Calais tina petit Fally na ba artiste tout ya Congo. Il y a personne qui me fait peur, il y a personne qui est plus dangereux que moi, il y a personne qui est plus colérique que moi parce que ngana leka na ba place oyo na ebiso bouger te quand. Donc ngana leka na ba place wana. Donc je ne pense pas. Ezarake na bongola motema. Laurent Désiré Kabila tanga kufi. Nathalie, yango na biso ke muta complexe nga nzambe. Nathalie vi na ngai. Yo moyi makamba sala biso. Tango papa na biso Laurent Désiré Kabila dae. Nathalie vi na nga na yoki mbala moko. Makamoko bimi o bana bakadogo nyonso ba démobiliser bango. Parce que ba ebagi ke il n'y a pas plus dangereux que les Kadogo. Voilà. Donc, va démobiliser Bangonano. Bazon Savon Bakelasi. Donc, les gens va affaiblir. Va affaiblir, voilà. Parce que, ok. Donc, tant que comme bon déjà, la dit ok, la monnaie déjà qu'il faut n'attendre la vie autrement. La communauté pour nous façon à entretenir ma relation, il y a quoi bana bataminer. Pour n'aller bana dana bataminer. Ko bandana pembe na kabila ngana yeba yale batu ba yebi em susu zela na batu tango ngana yeba mutu ba benga yale 7 yale oya papa te po papa adae oya mwana do otikala makala yale 7 ba benga yale 7 junior donc mobala Jenny Madinda Polo Romeo Golf ngana yeba na 97 batu musu ba ko yeba bango lelo na pesi na bando tangelo 97 ça veut dire 97 là to koti ngana yeba Zena biso qui sombe papa qui sombe le père wa bon frère na biso depuis 97 donc na mère na ngande nga zawana mama ya nzola qui sombe ninga zawana mère na ngana ma campagne ayebi ke papa zalaki na kadogo na kadogo nga donc ngai ya o mona papa qui sombe abotana petite sœur na sauter siampata. Oui, wana na basuka. Na basuka. Donc ngai sikoyo na tangelo par rapport ya amitié nanga ya fraternité na nzola ki sombe. Et utakuna. Depuis 97. Nga na yebana na syndicat de Kolopé à son âme. Syndicat de Kolo. Milliardaire oyo akufana
na kata Dubaï na 97 OK na bando tangela yo na yebana na Stéphane Velinga patron ya business nyonso congolais na 97 na yebana na Serge Kassanda FMI koloba immeuble SK patron na 97 ye mutu toyebana pena ke na chargé boy na tie munduki na mutu donc na beta kaka ngani toyebana bongo parce que abetaki mokonzi na nga na ndokengela makofi donc toyebana na bakonzi wana na yebana na batu oyo lelo bana na bango nde bakomi ba patron donc nga na yebana na bango déjà na 97 parce que bana na bango lelo onde ba diriger voilà donc ba diriger business à Congo donc ba personne ba molanga déjà donc nga na yebana na papa ya Bela Chou na 97 Abeda Chou so na yebana papa Abeda Chou va soula ye ba famille Abeda Chou donc mutu na tana zo biso que congolais moroté te soula siko ba yebana ka to ki parler ba ko la place na ba Abeda Chou yo kangai sous le kauka akola place mona Abeda Chou te sous le kauka mutalagisi Abeda Chou ezanga na masalanga trésor zela nano yo autour la question saute na leki côté musu non tokende et voilà donc sous le kauka ko ibane na Abeda Chou ezaki nini Abeda Chou aza ndeka na émission ke na ebana na papa na ye depuis 97 masalanga trésor banza o azaka assistant Abeda Chou en même temps puis petit JB piana masala leki na trésor banza ka masala so ka zaka dogo sala na na bakalwa no ya bana yo kangai ye sikoyo Abeda Chou biso toki ba masa ya na ye basel siko ya na mwana mukie biso toki na ko zwa bala pa père na ye chaque week-end moni afdel uta kota biso na Gombe wana talaka toboto la Romeo golf vanda wana donc ba patron tout ba vanda na Gombe ba oyo ba yira donc so na lobi ke carré ko le katé donc qui veut dire quoi yango mona ba relation tout traité parce que Abeda Chou a sa bébé azo kola azo mona bajo oyo ba mbila papa bajo oyo bakengelaka papa na ya na ngai so aokola petit à petit mutamona Abeda Chou na sous le kauka mona place Abeda Chou akokisaka 10 ans 11 ans à monaté 12 ans à monaté 15 ans à monaté maintenant Abeda Chou là comment considérer makasi ko le rabino la toile yoka siko pas msu bo comprendre raté Abeda Chou tanga koli akokisi 18 ans fallait comme abandonner la responsabilité de la famille, de la société. Parce que par la banque société, ça va quoi l'ikelemba. Tes années de pouvoir, tes années d'élection pouvoir mener ça. Oh, on a français, tout, maintenant on a congolais, pas comprendre. Ok. Et ça quoi l'ikelemba. Ok. Donc le lo yayo, 5 ans après, yaya moussous. 5 ans après, yaya moussous. Surtout yaya famille, bana famille to tchatcha bana na biso. Moi on a eu pouvoir, après 5 ans moi on a pas eu et tambolaka bon. Ok. Kabola lisango na ndenge na bangaki bongo sikoyo tanga komaki tang tour Abeda Chou aka na 2 personnes bakengelaka ye OK nga na trésor banza OK alors je pense que soki batu bake babeti na vidéo moko zaka na YouTube babeti Abeda Chou offre 300 bouteilles de champagne à Sonia Pembe vidéo na ngam na chango ezala na fiesta talaka fiesta kanga kala donc vidéo na ngam na chango tango asombaka 300 bouteilles mukolo wana asomba 300 bouteilles wana parce que tango fiesta fongamaki na bandeli Abeda Chou alina na 18 ans te OK donc to yana kata fiesta so to kotaka na makasi to kota na fiesta azala ina mineur alina na ba 16 ans 17 ans donc sko to ebisi to koti comme azaki na droit mais l'alcool te fallait to créer ba Red Bull voilà ce que moi ba pesa biso table exact pour na ba Red Bull exact ce que mutoka moko patron koko jambo Moïse que j'ai sali samnani alobi na biso bon mutu boye na yebite mais na ko ta bino table te ya ba boisson ba champagne pona ba Red Bull misatu donc botelema bongo donc biso tout telema OK boyena millionnaire je reprends ça en français parce que comme la Abeda Chou
Abedachou, avant ses 18 ans, moi et Trésor Banza, mon ami, mon frère, on est parti en boîte de nuit qui était Fiesta Club. Voilà. On nous a refusé de nous donner une table parce qu'on consommait que de Red Bull. Voilà. Alors Red Bull, là, ça coûte pas, même pas 10 $, 7. Donc, on ne peut pas entretenir toute une table parce qu'on doit consommer 21 $. Ok. Donc, du coup, le patron a dit, mettez-vous debout, vous trois là. Abedachou, il était choqué que ces mecs, il a refusé de nous donner une table à cause de... On a consommé des Red Bull. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abed, en sortant du Fiesta, moi, c'est moi qui l'ai supplié. Hein? Oui. Moi, j'ai dit non, patron. C'est le jour que j'ai appelé Abed patron. Avant ses 18 ans. J'ai dit non, patron, laisse tomber. Le jour qu'on aura l'argent, on va casser ici. Voilà. Il m'a dit, Yorobo, le jour que je vais remettre mes pieds ici, c'est toi que tout ce monde-là appellera patron. Parce que on dépassera le mythe des bouteilles de champagne que le Congolais tremble pour consommer. Donc, moi j'ai dit, ah, ok boss, le jour que Abedachou a eu ses 18 ans, il est devenu, il est devenu patron. Et ça s'est fait, ça s'est fait que, à l'époque là, aujourd'hui ils sont plus ensemble parce qu'Abedachou, il est quand même marié. C'est un homme marié, donc on ne peut pas entretenir son nom dans des... Merci alors. Donc ça s'est fait que, c'est de là où on a consommé. Maintenant, Abedachou, il me dit ceci. Yoro, je t'en charge et Banza, na Pesibino, monopole ya kokutanisa ngai na ba artiste congolais. Artiste congolais nyoso ya mboka. Nyoso o basalaka succès, baye makombo na nga. Parce que là na poto to ke malem. Artiste congolais tout en général, tout le monde mon côté. Wa yembela Abedachou. Bango tout. Eza sima Yorobo na Trésor Banza. Trésor Banza atambola na Jibe Mpiana. Trésor Banza atambola na Jibe Mpiana. A tout petit Jibe. Jibe Mpiana nanga na Trésor Banza toyebani depuis 97. Voilà. Depuis 97, les ana vie moroté oyo a façonnaka biso à l'époque wana. Jibe Sakabaka comme Jibe. Jibe Sakabaka. Yo kanga na ibisa yo. OK, toke malé. Na bandeli. Omoni makambo yo sala malilo. Jibe asalaka ngo biso na 97. Jibe Mpiana wana omona wana. Makambo nini esa ya malelo Jibe asala na 97. Ndeti ke to fréquenter bato, omoni ndeti ke o fréquenter ndeti lelo. Ndeka olobi ke façon ozo soutenir vieux no fali poupa makasi. Kasi nde fali amemaki yo na Lubumbashi pa ba nani ndeko apostila ki yo nani patron nani na ebite obenga nga pe bozana na vidéo na patron. Voilà. Donc na fali yoka ngai siko ndenge lelo to wana ba artiste wana sauf que na betelo lisolo ke JB andima nga na Trésor Banza tous à la ba pire petit na ye OK via zola la benge via télé ma via télémi na 97 mutu akutanisa JB na Rais Mbane aliboso na vie ezanga na le bien on sous la président de Kabila yo mutu okutanisa na JB à l'époque président na commune. Non, il n'y a pas de souci, madame. Derrière. Donc, président, le sénateur à vie, parce que le temps a fatigué, attention, il faut respecter l'époque. Donc, dans le bureau, ex-président Nabiso Joseph Kabila, autrement dit, collègue à Yorobo, Kadogo Logo Langai, à l'époque, pour Akutana JB, Baye Banana JB, Moutasala Lien, avant à la président, nga. Donner la lobby. Ils ont l'occasion de nous voilà c'est quoi et comme c'est une longue histoire. Maintenant la lobby pour batunso ba boulande te ba yebi makam. OK. Donc vient na biso considérer ka biso déjà na 97. Vient nga azwanga na tongo atyenga na Pajero na ya Mitsubishi. À l'époque on a na 97 atambola la Pajero Mitsubishi. Oh lelo bon vient nga zaka na bamboko Jean-Marie Lorero. Oka kombo moko hein? Et les gens qui ont dit, je me suis dit, je me suis dit,
Donc, tokolonga palais, toke pas vie na biso na boulevard wana place Monaté des Alara. Place on a une boutique il y a Papi Tombala. Bando bengango les records de l'année. Les records de l'année. Place wana ndo. Ça na lingua la terre. Ah, so mutayi biso bonga ko sayibi gombete. Ezaki na kana en face ya poste wana na Monateba. Na ka liboso wana. Donc kuna nde okozwa basket to ibimi na poto. So ibimi lelo kuna ndo ozwa. Sko pire muto donc na biso ke papa chéri bako lamba Damas. Papi Tombala ya dame papa chéri a le belote. Bari penape. Ngasko na yeba pe Papi Tombala la vie na ngamba liboso. C'est Gilles qui m'a présenté. Bon, après qui fanatisme on a époque le monde biso tona ba Kadogo. Leader moto besoin na JB. OK. On comprend. Mais après avec le temps toyo ko seloanane, on t'a ba démobiliser ba Kadogo, ba Kadogo ba longwa na armée et ko sala to palangani. Donc article 15 Laurent Désiré Kabila Koufi palangana article 15 nga ba ko adopter nga pa Mundele et puis na yo kende na famille Mundele. Donc et au sala ke depuis l'époque on a plutôt dans la relation bien donc viens ayo ka biso tilelo. Sikoyo abeda shota ka komi na la abi bochanga na relation na tous les artistes congolais sauf rien. Sauf rien. Quoi yeba ka artiste mo côté. Oui. Eba mo côté. Bobanda ke pa nani? To banda e pa ya Jibe Mpiana. Jibe artiste aliboso bo memela Beda Show. To memela Beda Show. To sali, to lambi, to lambi kwa pipena e Simba. VP yango bo moni artiste aliboso atanga komba Beda Show comme on Jibe Mpiana. Artiste pena bimisa Beda Show Jibe. Voilà. Et puis à l'époque, la bande dit que Abel Show abimi, tant bisope, au moins bisope bateau à l'époque, to gérer ville à Kinshasa. OK. Tel tendai. Abimi, banani, baribi lumbe babimi, batemela abima ibimaki. C'est que mingi pe, ba comment kotambola na système ya keba alors Abel Show ezalaki lokola Moutoumoro force moro Poutine. OK. Donc Poutine aye. OK. A neutraliser ba Kombotu. Voilà. On comprend parce que avant Beda Show, si on l'a dit bien, ils allaient quitter Tendai Maboro Bank. Voilà. Donc comme Maboro Bank voilà, na bimi sangora na ndako ya Jibe, na Tendai pour à l'époque voilà, na bombate na vanda na Tendai ndako moko et puis on t'en produire la musique. Ko fa na ndako mona ndeni. Ah. Wana to ko tra CG mususu mais na bi pourquoi et ça m'a bon donc au monique Abeda Show tanga pesi mot d'ordre wana de to comme kota pas artiste tout ça là qui to préparer par rendez-vous. Voilà. Rendez-vous ya mukua des aga fali. Wana deuxième artiste te rendez-vous ya mukua na ba misenyo ya na bango des alaki ya fali pupa. Siko yo kanenge lekera. Ngai kutu baserwana na makambo na ngai entre ba Abidjan na ba Afrique donc na occupé ku makambo baserwana la so ba image ya ba festival wana ni ba bazolanda na ba Abidjan voilà c'est ya nozali na fali penate tu ozo ba trophée na ba Abidjan na émission ki na pena na makambo na ngai so et au sala ke il faut travailler rendez-vous ya fali na Beda Show ya fali na Beda Show alors qu'est-ce qui s'est passé? Yobiga leader. Voilà. Okoiko koma akotanga ne après un mois. Voilà. Okoiko pe kobenga ana makambo ne important aya mine yote. Voilà. Donc et ça dit que contact est le quartier et kendete. OK. Nous ça ce qu'on Abeda Show de notre premier espoir. Donc ça il a choisi fait ton kabola G. OK. Kaza banza. Te fona benga kasule na benga sule to ko sule la G parce que j'ai fermé et l'enveloppe fait bima ya l'idée et puis ya communication et création mais il faut pas quoi ce qu'on a comme sokota na kata cop ça siko qu'est-ce qu'on fait ça la Kinshasa placé sule kauka à côté la cop oh wana sula ebina na Beda Show ayebi kutang Dieu me témoin nazala toujours na likambo wana na mutu parce que tant ya benga omoni que to benga pe ba mususu mais ye tant
banza zwi Sule na Chombo Sule nan banza yebi Sule ke non tobenga prise parce que fallait tokutanisa ye na Abed Show sikoyo Sule alobi Joana achacha wa makele mikolo est-ce qu'elle là wana Sule sipa que Abed Show na mbongo premier logo mo ya busolo est-ce qu'elle là banza yebisi wana boss na biso banini amona alenga mona leader po msosumba banga msosumba nzembo vous comprendre donc ezaki couple nde wana relation ya Abed na Fally Ipupa e banda pona libanga na nzembo le couple bandela wana da couple o sepa na bino na biso sikotanto to lambi Sule alambi leader. Tant Sule alambi leader, Sule andimi koya na leader. Non, yekuta na leader te. Sule ayaki na mutalibo. Sule ayaki mutalibo. Ça confirmé comme. Aza pena na yemo. Amoni da mutango ki amoni pena ki world. Na yeba mukolango parce que ngai à la veille nango Jomoro boye Trésor Kapila Trésor Kapila, Jomoro boya États-Unis to Canada boy. Mukolo monga mangaka Fally respect na internet voilà. On a zong sara na passe na. Na eba ke yepa uteko utaso bambuga na eba États-Unis kuna aye ana fait na biso Rick Mandala mais amankanga na soirée. Na soirée ko mankanga na beta le roi na beta nyama. Donc et ça là que mukolango yepa ke porter plainte na butu wana so biso na tongo to na rendez-vous na biso na poko to na rendez-vous na Fally Ipupa leader na Bed bakuta na po babeta masolo na bango voilà leader a comprendre idée ya Bed biso pe to le makam na biso donc ce qu'on nzoka nde Joana comme abeta maki à la veille na tongo na ngo akende ko porter plainte te na butu wana ka porter plainte pour aller na mo ba relation na ye ala na mo ba relation na ye akendaki ko porter plainte par général Kasongo après donc d'abord tchaki bambila baluka bina major ya général Kasongo wana baluka na sauf que bayebi ko kombo na ngati bayebi pas physique na ngati donc tangu sikoyo bayi po bakanga ndeti ngai sikoyo na solala presse basisi makamna bango na Abed Show presse akiti akota na van ngasko na so na presse Trésor banza asali okasake kota na car nzala kota atchaki car bambila babata magala basela moko na biso po ba yene na sigaki ka sorti tamboza ti banza donc etomake bambila na bakwea na Trésor banza babanda mbala mako ba ko mo 4 babanda mako beta Trésor banza donc bazjaimba mo kaka bakote na jipa kenda na ye sauf que muto atindaki identité na ba visage atindaki yango bien te basalanga akota na bero wana na place na ngai ngasi ko ozo kazot na lambi leader na timbeli ke so na batu wana u na koti na kala Fally na te de base kamu na ka bosa ya rotana na koti nango to sali pena ndetike to landa na praise sikoyo JPK na Trésor banza na bureau ya général Kasongo après na zongi na moni ke JP kangi masa ke na zongi ko na démarrer car na limwe parce qu'on a limwe banza bakende kuna na bureau comme na bureau babengi jongo boy oyeti aïe six me baluka 9 Abed Show patikala ki na suite awa aibi ke to accompagner leader je to zongi le bat bazongi te aso appelle banza boy ana Abed Show yemoko a débarqué na bureau général Kasongo avec le Trésor banza donc à partir wana relation ya leader ya Sule ya nani ebandande wana so kutu omonika mukolo to bandi relation lobi na ngutu na tongo na bureau Sule déjà ana kata bureau da ezala ko kabele Sule relation azali da kuna da biso ko kutu na bureau so comme to gagité donc photo mon patron là ndeme na bureau donc li solwana eyo banda bon sko tango epesi ba makambo wana
naye comprendre que ajo wana babeti masala nga tout ça là naye koyoka sikoyo fuite ba masala nga pe 50 que il paraît-il yo obeti trésor kapila o kati chaînette naye ezalaki $3000 et là ngabi bon ye mwana poto ça déjà na mbongo ako kata chaînette na 3000 ndeni ngaso na beta kuna ye ba place chaînette ezata voilà donc ye azaki muta makasi na boîte de nuit voilà ngape na muta makasi na boîte de nuit to metani attaque mibali et sili voilà so na le basa la continuité ye mo yebi na merde ngaka zala parce que c'est vrai que azana relation na ye mais relation na ye ça la cheville na relation na ngate OK donc après d'abord pour melo wana ya mona ki peke na ko benda na banda ko kesu na ba bureau te voilà du bon na yebi taneste voilà donc finance de la ya ko sala ba 1 mois et on s'en va un mois ndeto uta na mariage avec Eric Mandala OK le qui na ko balaki na showbiz OK parce que biso to yena show parce que tant to yena show ya yango pe akome ko tambola na Mandala okutani wana et puis général Kasongo azaki wana comme voilà donc tant to kutani wana tant kana abela show akoti ngala pesika général Kasongo mbote aisika mbamoko bandi yondo zamuta makasi na okanga yo ngana na expliquer maman général pour ayeba kité abi comme wana da bazaki zaki yete abi na mutu na ye ayeba ka zaki ngai voilà parce que déjà avant ça maître Tete Kabwe tanga nde sanga no yoro tika mamba bitumba ozobunda trop beta batito donc nataki na mo ba rapport ebele donc ya osala ke Ako bongisa après bon moi pe koti na bomeli jango pe moto na nenga bien et puis sila lango donc c'est pour te dire que tango Fally Ipupa asali ayeba na Abeda Show asuki wana te Abeda Show asengi biso to ye la efere ouais la efere go la Jésus les nuances oui to ye la efere et je pense que ils allaient qui copia Junior Nembalemba OK vous comprenez il copa Junior Nembalemba voilà aussi cette étape à Fally voilà aussi cette étape à Fally Abeda Show asengi boye la efere donc ferre faut à côté taper nager à boire tout ça là mais muta kota ki bula ferre pour ya éviter voilà donc abande ko tala ba artiste o baza trop suivi o ba yeba ni makasi ba sala na bandi mutalamba ke bongo elaki Junior Nembalemba pourquoi parce que tant habiter na ferre on a déjà la ferre le karaté sikoyo banza ake a travailler ferre c'est bon et puis mbalamo ba créer concert à ferre na Masina na terrain municipal à Masina OK pona nini pona faire abeta na campagne ya Junior Nembalemba OK la propagande de Junior Nembalemba donc au moins pourquoi na comprendre que Junior Nembalemba mutake yango donc et puis mukolango oyo faire fabeta na campagne ya Junior Nembalemba un moment donné kutu bato bandime soute ke faire roya OK ngana ko mozo appel côté pe abel tanga yokike faire un soir yate Abeda Show pas eu retard OK aïb singa pe yorobo kita tina Masina tala pesangai suite ba suite na keti na concert na Masina na comme là c'est faire fallait abeta na koti na bando filmer na comme tala na matina podium na checker tout ça là na expliquer Abeda Show que non poto masolo to bien batu déjà batu ba komi koya plein zalaki na nte mutu tazalaki te ti ba 17h wana mais enfin la soirée nango événement au sala Abeda Show tali concert wana Abeda Show voilà yena dagi yena mutando soutenir campagne ya Junior Nembalemba ba faire nda betaki na soirée faire nda betaki na façon zo expliquer c'est comme si faire aya concert moko verbal basolika na munoko basine na ba papier te ya ko se présenter ba mona concert ou bien zo ki mbongo na liboso apa na zo bisayo déjà koya kokutana ya faire na Abeda Show déjà azumuke déjà bakomi kobenga na kosolola ko créane OK mettre faire wana kutu petit na États-Unis ye kutu akoma kipenake azali ko sa na kuteka na réception ya kotana donc et on sala ke malamoko première création il y a Abed Amona faire na scène ils allaient qui concert il y a campagne à Junior Nembalemba na terrain à Masina
ya terrain wana ya masina. Parce que relation faire na beda chobe ba comment parce que c'est moi ba kuta na couloir ya hôtel wana Rotana to mona beda chobe te kara. Concert faire héritier na présidence abeda chobe bamba héritier mbongo abeta faire kara. Héritier sengela nani faire. Bon ya ko bon parce que au moins temps biso to kara ba relation na ba leader. Tant yo zo boulot ko zo finanga mais ngande mutu na tio na contact wana donc ngape na ko yebisa mutu wana ke mutu faza buto parce que abungisaki koto yo tango bebisika na ngai ngape na bebisa na ngai est-ce que ça peut abeda choco maki trop falite yango te ezaki kutu pona bongo te ezaki ke fere azana ba compte à rendre na ye OK soki ngai na eli fere cop faire amelinga mbongo na cop wana et oya sous deuxième fois te troisième fois vous allez péter OK donc vie à bongo dans yo boule quoi danger biso peut to katisa tolo ba relation na wana faire beba ki appartient à cop abeda cho te ngape na relation na faire ebeba depuis kaka amelanga mbongo na makamba braza donc na makamba abeda cho kututa na zuango kaka na bando kata na non nde toza boye toza na besoin tozo 2-3 personnes te to ke na bango c'est l'artiste ozo yokana na monde entier et a fallu tout vanda kaka ici OK alors il faut pas comprendre que biso ba tozali na makambo wana le so to lobi c'est vrai OK yara bosan pourquoi on respecte qui ba consigne te ba pesa bino na voyage boya ki liboso ya ba fête ya ba arena ba consigne ba pesa bino ke ba plateau msobo le kate au kidai ko le na plateau mi gagner matoki. Il paraît que c'est une consigne, plateau Miguel, Bozana doit retirer ma coloté, mais yo qui n'a pas l'émission, au côté de la prince Bakali Bossa à la baise. Pourquoi j'ai encore respecté la consigne, va pas ça binoté? Non, ils ont respecté la consigne. Il y a un moment que Lelo Oyo, Magizembe, na lingaki bato ba koma na niveau ya koyeba ke Yoruba aza indépendant. OK. Vous comprenez? Ngai na koki ko na nenga mabete. Exactement que pona manquer mon respect. OK. Nga na ko dépendre na ordre ya Edi Badiata te. Vous comprenez? Parce que ngapena ngana mabaki sinjora me babenga bango na téléphone. Te ngai na misu na nga mezala ngai na nenga mabete. Omoni yango na lobi ke totika kobebisa ba relation na ba réputation ya bato oyo oyebeli mutu na makolo te. OK. Ngande na boye na ebi te place sali abandana Edi Badiata. OK. Na ko ya kotonga Edi Badiata te. Voilà. C'est impossible. Voilà. Eza kwa kindoki. Ngana ebi te. Ngana sepela na masala nga be 50 alobaka Yoruba likamba yo na praise. Etalinga te. C'est praise na kanda na yo. Ngana ko tango te. Ye pena za la bien. Na be 50 za la bien. Alobanga na ye masana nga moko me alobana nga place yo na praise bobanda na zalate makamba bino etalinga te na kokota pete. Akota bien, vous allez bien. So vous avez bien te etalinga te. Voilà. Donc mais beaucoup de gens bakoka kozala na système wana ti. Les blancs. OK. Omoni munde. Viens. Moni munde la senga ngambongo. Aza moi 5 €. Voilà. C'est bon? Derrière mon frère. Donc ozoka bati na poto c'est que ça sont moi. Pourtant alobaki chimbo boye. Il a nomba 1 €, 2 €. Voilà. 5 € wana. Ndeya wana kiola la politique. O alobaka kaka o batlasela kana nini. OK. Tiawa. Donc ça les loko bien pour la comprendre. Moni munde la sengi. Izala tia na poto badiloko ngo. Izala na ngo tiawa. Donc izala bongo ngana kokota makambo ngana kota makambo batute ngana vina ngana kenda na opembe na falite na ketonga mutu na otonga mutu te parce que na mona mutu moko za danger te na ko tonga ngana tonga ba na vanda ba na otonga na ba milliardaire voilà na otonga na milliardaire non et puis tanga silisi to si tonga boy et puis to tonga positivement donc ça veut dire que milliardaire nga chambongo na na cop moko boy habite na mboka wana mutu ayebi batu tout ya Yoruba donc so na tuni Yoruba ah na ko chambo na société est-ce que crédible na Congo kuna so na ebisi te achete donc est-ce que to kama ki migenye mafinga rape fali angote mais consigne pe ça makambo wana siko na lengaki bato ba longola na mutu parce que biso
tondimi ko soutenir grand frère na biso malgré nyonso bato bakolo ba na biso papa oza témoin bato bafinga ngai cameraman na fali oza témoin bafinga ngai malanda na fali bafinga ngai mukala fali bafinga ngai ba lèche bot ba nini ba comme bafinga ngate ezate. OK, et comment je suis sapé valeur artistique ne comment il voilà par rapport à ndenge bato bayebela ki yo voilà sikoyo na otala ka te malgré que biso biloko na to biso tozo kimile. OK papa omoni et pas Fali c'est Fali le boss. OK ngana ibika boss ngana pire petit kaka ya boss ngana soutenaka kaka boss donc soki yope net edi badiata aza directeur pas Fali. OK patron na c'est Fali. C'est Fali. Fali a foutu à la fin du mois. OK mais nga ba foutu ngati. OK mais nga na soutenir Fali à 100% volontairement. C'est-à-dire que yo na nga photo zala bien parce que yo ko toujours foutu amila voilà mais ba bioté c'est-à-dire que okena ovanda na ba guerre ba plateau té okota ba guerre obiso okota mais la musique est comme une confession bato ba sala la kati orchestre ba foutu amaka ba comment diriger bangamba o ba sala bénévolement neti bango pena ba foutu amaka sikoyo na personne exemple wana ya kozala ke soki ngana yo toujours pona vision ya mutu moko photo za la boye soudé na lobby kaka te pona F victime. OK na lobby atana on a ba orchestre nyonso en général. OK tango mutu moko boye bi ke joyo leader na biso afutaka ete mais biso kutu bafutela biso ba ndako bafutela biso ba voyage bafutela biso na elamba. Ça veut dire que mutu wana basala kango te mais azana 100% d'énergie na leader volonté mais il faut respect belé quand même ma 4 kutu koleka mais pas na biso ezalaka ezalaka bongo te. Donc ça veut dire que tango yo lobi ke ba pesi ba ordre mais ngai na ko kende na plata mi ke dima en tant que yorobo ni makamba Fali. C'est vrai que na makamba Fali mais na makamba Fali mais na artiste na yorobot voilà na artiste voilà quoi il fallait pas enlever les rideaux voilà na ili ndangwana parce que soki bobi na ngana leka pa mutu te bon comment ba fanatique na ngai o ba yoka musique na nga parce que mutoko na ngai na eza les mission moko te na bon parce que leader to longoli leader ngana ko tshaka Fali po pa Fali aza père de famille aza leader nda patron ya groupe na voilà mais na ba a pas Fali tangela ngai mutu moko na groupe ya Fali to na bato Fali nyonso oyo asala image ezata 5 millions de vues azati ngai na banzembo ezala plus de 48 millions c'est un yorobo tout le monde a fallu pour pas ça va single et pas artiste nyonso mouvement tobi que ce qu'il fallait apesi mutu nzembo abimisa tobi que kuneza place ya ba millions de vies oloba sote contrôler ba nzembo wana ba single nyonso wana yo leki bato wana nyonso ba millions papa ngana lobi teke na leki bato nyonso ngana na za internet soko leki pe to leki kaka mutu mususu oko leki na mayele na mayele ya leki na sagesse voilà leki ete voilà mutu mususu oko leka na mbongo na cash ya leki na ba bien voilà oleki ete voilà tokolo bateke mutu moko leki mutu yango na biso ke makambo na ezalaka kaka na mentalité ba congolais dans un clip ya 48 millions na YouTube donc ngai soko beti nzembo na ngala Serge Beno na leki 48 millions parce que eza to sala ngo na ba papa ko ça biso titre na ngona ifondende so betika lifondende yoro so Serge Beno ko bima atawa to l'action total parce que soko za clip ya 48 millions c'est que yo na Congo c'est to longoli nos bina Fali c'est que yo za troisième na makamba ba millions te ngata tsenga la suka kaka mena nga lobi boy côté ba millions c'est que yo ko sala 4 un peu confiant lo mi depuis azala na ba millions akuta ta jo tsenga muta suka na problème te non muto tsenga muta suka ndeni dala nzembo awa utangi kombe 13 millions bon soko tali na C il y a 13 millions awa combien 11 millions Nzembo na yoka quand nzembo na ngai ah combien 1 million 200 000 to continue donc au mona ke soko bio bando sangsa biloko na leki na personne exemple donc ça veut dire que tango ya na nga Fali après une opportunité OK ya ko bet enlever les rideaux na titre na nga ya kilelo OK ça veut dire que na linga vie na ngai na nenga comédie te na linga pena vie na ngai
na sentiment te na l'art na considéra po mutu mususu asali kaka 2 millions de vie na Nzembo akomi da leader à makasi ko akobeta susu enlever les rideaux mutu te akoki ko ka su mutu te parce que tolongola na confusion c'est mon Karine Mokonzi afinga fali makasi mais ba robino baleka na plateau na RTGA gezi mawete pas alors les gens déranger nango fali te batu musu bakoma pembeni ya fali bakoma ko tia ba loi na bango pe siko ngala lingi ke ta ba tia na loi na bango OK ba ko tia batu nyonso balongolaka kombo ya Yorobo ba tiango pe c'est ba tia la mutasima minduki loi na facilité bo exact ngai simba pete ngai na ndenga mabete lelo yo to tia bon terme na vie na ko felo mide amelanga pela c'est 100 000 $100 donc malgré ça yoka ngai na lobi ngala ko sarate yamo confiance mais là ba yoka malgré ça mais tozaka na ba bon terme parce que la relation est bien to kutalaki na fête pas David Mangaya boss di young man na lupango voilà azobeta soko to na to tala kuti manja ngoka aboya ko banga Yorobo soka kadogo kadogo obino donc et ça là wa fête yango ezalaika na ndaku ya anniversaire kala mingi ta ouais ba misenyo soto sala na yo lo ba ko faire mela wana ayamba chope ayamba ko tina ndaku afongoli nga champagne c'est que na mbolo ba ko sa te na ko sa point da esoka nango ba vie wana ole lukata quelque chose pe sila na pela linga te to sila na po na ebi ke mbongo wapi de sila mais na ebi ke ezaba bana ba date moral ba date o ba ko lexa limite te pas là so tumba yebo tumba po wana raison na yo donc esali ke talaka muto kwa vie nanga mais via sali album comme nango loi asala album na eponi asala loi parce que ba kadogo ba kota na mboka kabila auto kota na nona aloba na obanga yoka ngai aloba bongo te alobaki bayaki na manduki mais bakoki kobomanga te nde premier Nzembo abwakaka eko tombeke biso toyebi lingala na bien te ntango bayeko lakisa biso makambo parce que biso tokengela Montfleury parce que bakonzi na biso bafanda na kati ya Montfleury donc sikoyo talaka ke barwandais bakangi entre à Montfleury congolais siko parmi bango nani lelo Yorobo swag siko etombeke interdif bakoina vena biso le grand mopao vesco banda ko mipesa ba titre songa mbelinga grand mopao nani boyebi ngate siko pona ba masa wana bayebi ngala te babu nene tike via ofinga bango balali sa vie na se ba nyate donc soki donc ni da kofi ba nyate na dogo lisolo ya mutasimi manduki batuna kambula lete nga témoin zalarate nga témoin killer donc au monika après wana a fait via déchets mais malgré ça via que azongi studio pour que confirmer que mutasimi manduki donc parce que batuming bazalaki moni un personne asimpe munduki mona kozala esli ba congolais belé ba kufa na biso mingi ba betama et entre ba kadogo pe fleur wana faki ba éliminer ngo po ba pe ba te comment il y a trop d'excédent mutameki oka ba kopita masaki voilà donc yango monique ngai nde na boye tango soko moninga pembe na vena nga fali soko yebino nga te vomotika la libanda OK ya lisolo vomotika libanda ya relation parce que avie na nga ya mbongo te avie na nga motema sinon batu bako riske omonde ti lelo mukolo vie na ngai apiaki nga mukolo bomona biso babenga bato na Romeo Golf wana mukolo vie azo présenter bato vie présentatrice bozwaka vidéo via présentanga via lobani batina nga akende aza DJ aza artiste aza mbila bato babana na otalaka vidéo wana lobaki bele mais bato bamona maloba balandela maloba te donc TV ayebisaki bango mpona lobaki pecho oyo aza danger public donc botika kaina makambo na bio mais on est comme maloba neti ya le passé te ndenge to ya le makambo le passé te ezanga pona ozongisa bato ke ngai nde na boye mukolo fe na nga pesa ngai visa etomba nga na to kofela leki OK tu baloba Yorobo bazap na ye na pesi fe na nga merci na loba ko dute na ki émotionné parce que ma petite sœur o ala ninga la sima a ote ko kufa sikoyo omoni
amitié na kindeko nyonso kabaki te ngana na makambo wana te papa pesa ngana na makambo wana te masala ngana ko yala na tombai kaka ngana ya visa leki ya ngai azaki na cancer ya libele asofraki déjà na ebiso na vie na ngana place na monaki pena ke pasi soki moto azobela bondimaka so bo moto azobela moto abengi osunga ye ndima papa parce que yanga leki par jour soki na dépassé moins ya mbongo ezalaki na ba $2000 yango eboma bien afale nayebisi yo ke esala mbala liboso na s'impliqué na eloko aleki na nga etina leki na nga ndenge akufa si bomoni nga nayaki poto kaka mpona na mobali mais en vrai na vie na nga papa na nga daya nalela te namona te Laurent Désiré Kabila moto afasona ngai akufa olela te papa na nga Laurent Désiré Kabila nalela te na vie na nga mobima nalelaka mpona 2 personnes moto ya liboso général Delphin Kayimbi mpe asonanga alekaki niveau ya kipapa est-ce que quoi on est monana nakota yango te talinga koti donc so babina banda ezokozosanga image na oyo olela la plateau otala yango te moto amibale na ye kolela la vie na nga eza leki na nga mwasi ntango bakomo tya mabele donc c'est pour te dire que matango nga na zwa nayebi te soki eza na 10 personnes oyo basouetanga mes condoléances nayebi te soki eza na 2 personnes oyo babenganga balobi papa en tout cas toyoki okufeli mais ata eloko oyo kosunga yo sadi ke ata mai bato bamela na matanga ata café bato bamela na matanga ça veut dire que leki nanga akufi d'abord na nyoka mino na makambo hôpital ya ba opération na ba opération ça compter ba scanner na ba donc na sisaki ba hôpital tout ya cher donc nyonso wana nano épuisé nga et puis na etala siko matanga bato bauta ba mboka bato bauta ba province ba ya donc futa ba billet ya ba talaka nga na yaka sisi wakadoko ba ya makolo donc so pona bengisa mutu mfauta kama ya na avion alors natali ba dépense na sala na vie nanga ngamo pena natala boye natala likona se nabika nzambe nakoka koza complexe kaka na yo nzambe na oyo complexe oswana pe na famille na bino te oswana te parce que non nga na famille tokoswana te nga swani famille nanga bakoswana po nga babotanga kaka misato nga mwana liboso leki nanga mwasi na leki nanga famille na bino ezwaka décision ya kobeta yo te ya kokufeli leki na moment bapesi yo visa leki akufi kaka boye ekoki kosala bongo te parce que bamona lokola Poutine asali démonstration na quartier po ngai omoni moto na moto adikaka famille na oui te bomonani te on comprend donc je pense que esalema bongo famille na nga bayaki kocompatir na nga de temps nalobaki famille na nga moto namona na matanga ya leki na nga moto alala na matanga ya leki na nga ka mwana oyo nga mona sunga Petit Fally nayebaka oloba Petit Fally te Petit Fally ntango avanda nga Petit Fally avandi na palais na nga 4 ans wa petit na yo témoin oui petit na oyaka na ndako na nga ozoa ko filmer ba biloko na kenda osala ba don okudi Petit Fally alali e moko to la musu to kotie na nini donc na 4 ans wana Petit Fally ebi leki na nga ebi famille na nga ebi batutu donc so moto moko akufi donc so bamoni Petit Fally ba ebi kaka mwana ayene ba comme eza likambo ese yaki nango ese leki mais nga yebi ke okutana pena na prophète Emmanuel Dodi baka bongo bato ebele bazala nango nga na mema bango kuna nzambe abikisa bakana ebele me na kamwe ndenge ozoba yo ozalaka na kana na ndako eza makambo kasi eleka me yo ozwaki occasion ya kutana pena na prophète bon te mais sikoyo omoni ntango moto akomaka na problème moko ya urgent okanisa susu bato te ntango nayebi soki neti prophète makambo bacancer oyo na oyebi so nzambe azokanga nzambe pena azokanga tosala no émission bato ya bacancer oyo baya nsima na ngai oyo bazala na témoignage bakozala ta 100 kutu babandi prophète abandi osambela bato mosusu ya cancer bakuna bapoto bamosusu ya ba-États-Unis bakoma oya na église yana bapesanga kaka merci en tout cas ken donc mundele apesi yo 2 ans okokufa otikali na combien de mois prière
prophète a chose on est hôpital là na cancer de moi. Net vient biso Jean Pipi Pina. That is Jean Pipi Pina. Est-ce que et lorsque je le kelanga est-ce que yo au mona prophète aux arabes na bureau prophète avant Jean Pipi Pina ko. Ngala mona ko prophète te ngapena pire petit prophète. Je pena petit prophète. Tona mboka moko. Voilà. Beta na nulangi la moko. Voilà. Et puis prophète Emmanuel Dodi na ba considération pesa nga so na bengi na 12h en tout cas na 15h action Fouizala. Mais si quoi j'avais pas le temps à penser à tout ça. Talaga est tombé. C'est quoi vous la dites? Toi que makamba visa. Voilà. Bon concentrer koto yo. Koto bo préparer spectacle. Ya poto. Koto kuna okende ba émission. Ya campagne ya cancer mais là quand même tu muta comme na niveau liwa. Et beta qui pendant très longtemps. Mais sauf que bambongo to bande ko zwa. Omoni ko loba ve koto na kende kuna ba kisiba komelinga boye. Et ça et $300 au PC à limona pendant un mois aye susu o nazoka bien te boy na boy donc alors que ceux qui kara bande liwana il fallait que tout takango une fois pour toutes madayate ce que tant et commis penake omoni mais Jean Pipi Pina o lobby nga kendika na même malade la lek nanga et komaki libanga donc tant na zo que libanga ya black te donc oko ba koti muntu libanga na nzoto donc ezaki impossible talaka ke bazoluka balembisa libanga na tala biso ke ba hôpital tout le temps ndo tango ba hôpital ko na sala publicité na bango ba hôpital tout ya cher na futaki siko na kanisi na ngapena na lela na eloko mona 50 nzambe na binzambe soki oyebeka ko ke na epoa nini izale te kaka kende mbala moko na sali dépense une fois pour toutes kena nyoka manano bakao ezala neti bali anze pas prophète nzambe na ngai donc yango moni ke tina yaka tina vetango via benginga lopi yorobo ndo moni yaka kaka na suka passeport na lobate na senga ve merci ngana ko loba après potongo yaki na comprenaki température na yote yorobo ezala courage na mona ke malili obi ke tibo zonga ki ozalaki pena ndenge ozalaka na voilà donc yako senga pe fallait na se retaper après ndenge bien et puis esaki nini na remercier ki grand frère na ngai na acte asalaki parce que ngamo muna lobali na TV na bi fallait poupa ayako tchanga na place na ngai malgré ba les on dit malgré ba raconter malgré tout ça mais considération ya ko pesa ngai visa ya ko inviter ngai na événement na ye akokaki pe ko inviter ne batu mususu akokaki po ngamonde na boye ngana Joseph Kabila sénateur à Vito yana babota kauchu na 18 ans na pouvoir na kendaka ata Nigeria te le plan de Bruxelles appelé ngana makambo bisenga o comprendre boyaka na fali pupa to monaki oleka no ba émission awa ofingaki pena batute olandi biloko ya tsoka kabengela sali na visa na ye parce que ba pesa yo posa parmi bato yokutu yaki pota liboso yokutu yayo ya liboso to ko comprendre osali yango kutu ba dégâts to moni ba dégâts o ya tsoka sali na visa ça bien est-ce que avant de décortiquer les cambo est-ce que oye baké moto le joka a musicien te azar la yo mais si on est champion ai bi so abeti bombe moko pote bi aye la robeta bombe na ye quelque part congolais bozala rapide dire na batu na binote mususu mutana bezo actualité na ye ole boti ngala ndenga actualité ezala ngopela ela mususu bimala ngala mutema te et bimi kaka po et à musée galerie mais ba fanatique mususu nde ba kana émotion wana te yo bon ngana yo to bi papa chéri très bien robeta masolo masa notre trésor banza soki jibe penazala mutu mabe peut-être bakabwana kala trésor banza ko fanda na mutu tamula ibongo teke mutu mo boya mususu aza mutema mabe est-ce que jibe to ko tshana ba artiste pena bakabate non te jibe piana a kabaka jibe piana bonga pele na boye na ko bando betali solo ya déjà ken tana zo biso ke musique comme na sentiment et comme senti
bato mingi sentimentaliste comme les cas omoni jibe piana ingratitude pe koti makasi na musique yango yoka ngai omoni jibe piana nga lelo so muto abi jibe akabaka te to jibe aza boye nga etalinga te mais nga nayebi oyo jibe piana asalela nga ntango jibe piana asalela nga eloko misie moko akongo asalela nga ndano eloko te ok ocomprendre donc ezala ndenge moko te napesa eloko moko napesa exemple moko na moment oyo naoloba nao naa na problème esengi mutu moko asunga ngai bato tu natangaka bakombo minene ata mutu moko tasungi nga siko keni piana mutu kutu na considéraki te asungi nga lobi tanga naza na besoin eloko te bato minene wana baye osunga nga est-ce que na opie considération ndenge moko na mutu asungi nga na tanga pasi jamais natanga voilà via la bongo yemo via la biso moko Fally Ipupa aloba moto apesa ye $20 na mama galère tanga bambamba tina ye tanga azwa azwi kecha azwa polo kuna azwa nini ye moko via mutaloba eza na considération moko tena muta ye paye $10,000 lelo parce que na mama ana ana ngo besoin soki azwi te akolala nzala eza kutu wana kaka te na peso kaka na bakami misusu ezalaka madame aza na urgence moko mwana malade makasi donc soki l'arte lobi okipe mwana dai siko faut aussi maman mais mbongo ya te okomo benga bato oyo ebike na minito bako misolo espèce moto moko répondre te siko jomo ka beaucoup to kanikilaka te habité to sombaka na ta chasser ya maya pamba nano moi ça yango et puis ba wana ba facture ba ngomo to yebango après abikiseli o mwana donc ça dit que donc obosanaka te neti nga mona bato nyonso bakabela nga mais na raisonner mama biyomba namona neti aleki ka bato nyonso ti ngai ezaka na bato mosusu babulaka ngai bandanga nayeba Fally Ipupa vie na nga wana eza na moto mbongo moko te nayeba ye na nsima Fally Ipupa c'est vrai nalobi ya solo eza na moto mbongo moko te nayeba ye na nsima Fally Ipupa. Ça veut dire que est-ce que yo ya pe na copie ya batu ya mbongo yo zu batu mbongo te na loba yango nga mona ba émission na ko bandela siko na batu tu na pesa ba cop biso cop ka to sala kota peme na Fally ezalaka teke to sa so nini o to kabola mbongo na Fally te so to wana patron na biso acheli biso déjà mbongo alobi kaka to yeleka a Fally abeda shuka resi donc kaka ndenge et puis to lekela na côté ya Soule tant Fally azuli solo Soule pas lobi teke Yorobo na banza bato batianga la cop pour la Soule pas lobi ka net cop chez net ya abeda na posa monaye moi je pense que le soleil ezala bongo vous comprenez donc via yebi ku teke ba vérité na voilà mais comme non na kufite muto rapena na kufite donc tozawa siko yora bon émission je pousse na pesa biso na Rwanda joka kadengele Fally cop mbongo te à part ka cop la biso ya muto na biso moko ngamo dans lo bango mais na lobi ke ngape na batano sur africantaka vie ngape nza nanu na yate na sali ke o muto mbongo moko boye abengi ngai habite ke yorobo ndoza boye yana koza mbongo oyo ke aza mutu ya vena na Fally batu tu oyo ngai na yebi o bana la na yebi bango ya kinga yorobo na batu mbongo wana o comprendre comportement vient na biso joka ka bengele ponga pena soye nga mutema makasi ngai siko soki omona ti pona nini yo so batu parce que batu bazo zonga na sens ya négatif so besoin na sens moko ya positif okozongo eza ko la petit Fally afinginga eloko moko boye to na pêche exemple eza ko la petit Fally afinginga eloko moko boye na réseaux sociaux na émission mais ayebi ke vie soki na betie boroyo to créer moi base na biso et ana systématique mais yo muto yango ozwi yango na ndenga mabe mais tala kaka na minute oyo joka pesi bino lokola ba dette morale moko bato bele ba osanga ba analyse alors que pesi visibilité en même temps vie na biso jibe abimisi na nzembo moko te
kombo na photo avion zongi na actualité na zongi na miniature donc Jiba Loba déjà parler de nous de mal ou ceux de bien ceux de nini et ça nini na koloba rien donc bolo bananga bien to ya mabe na koloba mais il faut que ngai OK o masala ngai OK na zonga timbisao on a le bano pena ya na sas moko boy na peso exemple moko to ti yo arena to komi na kisasa na poto to swana te to bimi ba meilleur ngana petit fali ba meilleur ba tu fali akina bango ba swani te to ki komo na bango na manenga mabe bina pena bo bimaki bien to bimi bien mais pour na ni to komi ka na kisasa ndebo komi mabe mbala moko yo ba medi petit fali 14 000 euros yo ba lobi petit fali atambola soute petit fali pa lobi Congo oyo okange bambongo nyo ba yo roboté on a komi question réponse ce que falo tunat ce que zala nini bino bato bobetsa parce qu'on a lo bana caméra no awa pour la première fois que zaki lobbying bon kana na petit fali pour moi makelele kota nango na nini to yokana ki parce que pour la bongoté petit ayaki voyage moko oyo a gagné mbongo te que oyo akoko sombe la famille lupango OK faut to ba vérité mais petit tanga akoma na kisasa petit akuti famille na ye uti moka bayozela là qui déjà la veille oh là là que petit fali abongi auti poto abongi ana mudon to senye mingi te asombela biso lupango biso bata famille donc petit bimi kaka boye mbala moko bazana ye na maboko siko ndenge nini nga na sauver mwana pona minute wana yebisanga nani akoka ko leka aloba bayoka azate le fallait tomber d'abord na bengi Frank Stemai Frank Stemai kala petit azana danger bona boye tondi mamba po casser yata bo ngape na obeta boye to beta bo petit aye boye papa nde na boye na kutu na bareta ba palais fona futa nde na boye mère auto bota yo mo yebi eloko kota mère ba biloko tout ozwaki yango nde sungi mère na robota siko famille na ko expliquer ba non ndeni kinana eloko te ba oni manga te na uti poto na ndenga famille ya Afrique talaka ya Congo et puis ba uti wapi bwende ba oyoko te mais mbongo ba pesa ki mbongo ba pesa ki na orchestre pour zonga nango c'est que ça est suffisant na kota makambo wana tenga na et après le concert peut-être petit fali zo moi quelque chose il y aura besoin moi quelque chose en tout cas kende sunga bino na mabota na Kinshasa en tout cas déjà ce que zalaki le cas attention ba pesa ki biso yango tonga to soit pourquoi parce que fali poupa aibi ke ngana petit fali to ba mère courageux du monde et puis aibi ke ndazawana au moins que petit fali azongi poto na bien na ye da biya ye na ngwana za effort na yemo ko personnel ngamo na ketika mwana to tozi mongo na bandenge mo ba cascade blague te fallait petit en avant bosomi yango na agence yo za témoin oui petit fali asombi billet po ya poto aye tout ou bien aye asombi les billets te aye petit kala ou bien aye pena soutenir concert avec na ye aye soutenir concert ye pena la sa pena lingara pena il y a des considérations OK petit fali mais bomoni aya ki poto wana mukolo petit fali aya poto to ye poto ya poto mais masalanga sidiki diabate ayena ki surprise mon frère je suis venu te voir on va faire une chanson toi et moi ensemble à la congolaise, chez toi ici. Appelez tous les guitaristes. Prends les studios, mets ça à Hilton. Tout ça là, on va chanter. Nathalie Siko, Sidiki Diabaté. On a décidé sur le site où il y a un jet. Tu es là pour ton jet. À foutre 100 000 euros. Vous comprenez? Donc, na petit Fali, mon fils, je t'aime. Mais Kenny. Vous comprenez? Petit. Aye poto na mbongo na ye efo perso mais aye ko soutenir ya ne fali ça dit ka futi billet na ye moko oya ko chape na vie ya mwasi na ye abanda tek de mungu ya ko teka oya ko chata na mais andini yango ke ekende na billet pour ya ko soutenir ya ne fali
C'est-à-dire que c'est ça déco. T'as pas respect la considération. La kindeko yango wana non. Voilà. Donc ngai yorobo na ye na mbongo na nga. De celui ba moninga na concert a fali. De na ye ko soutenir yaya. Na biya liboso ba fotela kio. Te biya liboso ba fotela nga parce que nazalaki invité. OK. Pona nini après ko sala musala, musala esiliti. Musala esilagiti. Après 3 ans na musala esiliti. Siko photo zonga tina janvier. Nga mona zonga janvier te pour contrat ezala kisasa, ezala décembre. Donc janvier sala kola 1 mois sous la poto. Producteur abina nga fo zonga. Tozana eloko obeta kuna na Abidjan. Na sani. Fo zonga. Na sombi billet. Et puis oh ezaki na kosomba susu billet te que na poto na ye na billet que na somba billet de retour. Papa, billet comme 4 fois cher. Oh, ni souhaité langa iskoyo banda na yeba vena nga fali. Na ya peme na vena nga na la nga. Ya kolia. Ya ko futa ndako. Ya ko voyager. Ya ko survivre ya ko sombe lamba ya makambu to mona nga na ya kana la na nga. Nga ya on a biso ke ezana bato mususu ba soutenir la vie penza la ko soutenir vie. OK. Ngai mbala liboso ya vie na nga afutela ngai prise en charge qui a futeli nga billet azuli nga visa apesi nga palin ezaleka tant to makamba yo tango boyaki na lambanyo arena mais ya to arena expliquer biso banda yo yebi nga na vie na nga mbala liboso vie na nga s'occuper na nga penza na considération nyonso ezaki wana. Donc, okay. Moi j'aime pas les gens qui aiment se la raconter. Mais, vieux côté Mouraza, c'est mon petit frère, Oyoke, à Salara Makambu, Nandenge Naye, Nambongo Naye, Namakambu Naye. Ok, merci Yorobo. Donc, pourquoi va désactiver ma visa à Batumoussous? Deux exemples à Maniké, deux exemples à Grâce Tebo. Ba désactiver visa mutu. Est-ce que ça si ngamo na ye na visa ka auto zaki ya Schengen noir. Yo na ile. Babi Maniké ba sombeli billet à qui dans l'aéroport boy, visa ils ont les cartes visa za désactiver. Non, je pense pas. Ndenge yo peno yebeli fali pupa na mutema nyoso malama za nango akoki kokende désactiver visa mutu. Loko ya Maniké je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle ne go komati na niveau à la tête. Parce que ceux qui alors les alaki visa Maniké zaki désactivé. Il y a petit fali pelinga za désactivé. Il y a nga pelinga za désactivé. Il y a ba petit a fali o azong si ba pour la deuxième fois. Et nga pe za désactivé. Alors je ne pense pas na ebisi pena batona ta la caméra na yo visa Maniké ils a toujours en service. Visa ba grâce temo ils a toujours en service. Na ebité so ya ba besoin à combien de temps. Mais ils a toujours à ceux qui ont longtemps de biso tozoa ils ont en service. Est-ce que ma visa fallait appeler ça qui dit non? Il faut qu'il paraît consigne ezalaki ya kobo ya bisala nyonso tout bayaya ba clinique nyonso fali basala ko dénigrer basala na bango. C'est mon exemple ya na biso ya Joka Kabengele. Est-ce que bino pe besoin consigne ya maloba o Joka Kabengele azwaki soki ya komi na poto? Là on trouve un bizarre parce que au monde ndenge ve Joka akesa la émission na ye. Bomoni ke akesa la émission na ye moko. Fali pour pas aller pembe na yete. OK. Donc c'est pour dire que ma propos au ve Joka à tenir en na ki Joka Kabengele comme on est pena mbando mo wana. Fali pupa atindi yete. Fali pupa atikala kotinda mutute. Mutokolanga Fali pupa na atinda nga na eloko bongote. Donc je ne pense pas que akoki kotinda Joka aloba na kombo ya alobela héritier bongo, to alobela jibe bongo. Non. Omoni yango na lobaka tous les propos qui sortent dans la bouche de quelqu'un, eza ba propos na ye mutu alobi yango. Eza ba propos ya mutu te ke yo batinda. Est-ce que Joka obi Joka na bana combien? 7. Obi mwana liboso Joka ala âge. Ambukolo. Ah tata. Fali pour ba kotinda Joka te. Et puis ti bomo na Joka na boyebi ke ya Joka Aza meilleur ami à président de la République actuellement. Parmi les vrais conseillers à Fatih Beton à Tanissus. Il y a Joka Naka. Merci.
Mais là, nous avons dit qu'on a dit que et là, on a complexé Joka pour aller déjà ma photo. Tout le monde a une zénith à JB, donc Joka, ce qu'on a dit à propos na eza yemo. Selon analyse. Ignorer na basal ba wera ba beta ba kofi ba JB. Papa na pe sur ba kata ba rido. Ngas ko na pe sur raison moko. Ce qui Joka lelo a lobby az aloba bongo na propos à JB. Ezaka peut-être ba ebi makambo na bango ya JB o asalaki Joka. Oyo ko sala ke Joka aboya makambo nyonso abosa na nyonso ngala pesi est-ce que ezala normal na pesi yo bobo sala pe bolamu ya fali wa sala bino na pesi yo eloko moko ya motu ya na lobi ke faire gola ndaza wana makambo tu faire gola ko sala ngala otala ka ke faire gola melanga mbongo ayebi pe mbongo eutate na donc ngala bolo babo matabo kita ngala mona ka ke faire gola tozi mbongo faire gola alimo na mbongo akangi chombo alimo tilelo donc ata bolobi na ngaki oh yo bokuta yo na faire bla donc ngana mona ngote na yo sale maka po ba mela ko mbongo ba voilà parce que même les réclamations ça état d'âme ya ba musicien ko ba kombo ba musicien belé ça état d'âme ya ba musicien nyonso ya Congo lobi pe to yo ka fali isusu ah mais ce qui a fallu na mi lobela ngona na vivante fallait pas vivante so il fallait ça que le moko ya mabe na vinanga donc on bisa OK et puis fallait pour panda zawana c'est un garçon c'est pas ton camarade na ibisa ki batu tout ça la ba guerre loyale fallait pour pas akoy ko désactiver visa je ne pense pas de l'autre lobby akoko mana en ya bongote aza muto aza quand même humain aza humanisme donc et puis eza ba raconter ba tout ce que ya ko loba susu ke au soki nga la sala la fallait pour pas cop faut le bango déjà siko pona no na profiter yé pas alors vivant parce que avion na Jimmy Bela oza donc yango na ebisi OK ngai cop ka obiso to sala et puis je pense que fallait pas éviter que biso ne to sala yango na banzi ke yé pas OK encore encore peut-être lelo soulé à sala cop ka ndete uti chez mais yé pe azala chez biso bon avion na Jimmy Bela to dit Jimmy Bela za beaucoup plus gaulois azala beaucoup plus na faire na héritier Watanabe est-ce que oza si ndenge oye avion moko na Jimmy Belao oye pona ko négocier oza pona ko négocier na faire bokutana pour balukela fali ou bien ezala ba coïncidence sala ki bokutana na Jimmy Belao na avion bon tant on lobby déjà mutu moko akozala nde na ebeli Jimmy Belao wana o lobby wana so les gens lobby ke aza goloa aza spiritas oui donc ce qu'on a lelo neto iba ka et comment on a la dette ba mo defa ce qu'on a vu Jimmy Belao ndenge boye na wana bozana copy bozana Jimmy Belao yango boye avion moko mais kana ko expliquer parce que ngana ebite na nga très bien na bilo boye Jimmy Belao ndenge na ebi au moins mutambongo aujourd'hui moi ça m'étonne ça me fait mal au cœur quand je vois quelqu'un qui a des moyens et puis qui prétend être fanatique d'un seul artiste. C'est impossible. On dit que dans un patron, tu es patron ne peut pas être... Il rassemble tout le monde. Patron, c'est un moutouté, mais patron, c'est un patron. Patron, il y a un mouvement à Bissoboy. Non. Je te donne un exemple. Tu as connu Ahmed Bakayogo, non? Oui. Est-ce que Ahmed Bakayogo appartenait qu'à Fali? Jamais. Ah. Patron, un vrai patron. Ça veut dire que Arafat même, c'était son enfant chez lui. Les Beno, les tout ça, là, tous les gens qui font la musique, les Molars, ils étaient depuis le petit d'Ambac. Donc, ça veut dire que chacun, il prend sa part. Personne ne peut jalouser personne. Pourquoi ça ne se fait pas au Congo? Abed Achour n'appartient pas à quelqu'un. Je te le dis maintenant. OK. Parce qu'à chaque fois, un artiste, il voulait prétendre qu'Abed Achour lui appartient. C'est là où Abed Achour me disait, présente-moi encore un autre artiste. Pour qu'il comprenne qui a bien ça. Non, moi je te dis, son événement de Turquie, ça s'est fait que carnet de Fali Poupa était libre. Et puis, la femme de Abed Achour, elle écoute plus fanatique. Elle écoute plus Fali Poupa. Et puis, c'est une très belle chanson qu'elle a fait pour son mari. C'est tout à fait normal, il a accepté. Papa chéri.
celui qui a monopolisé le nom de Abed Achou partout dans le monde, il était occupé. Il n'était pas libre. Ce jour-là, papa chéri, il avait des shows à faire pour Chimeni. Merci beaucoup, voilà pourquoi il n'a pas pu aller chanter. Vous comprenez? Donc, donnons des conseils à nos patrons. Bon, moi, tu sais que moi, voilà pourquoi Naïm Sarabino, ce ne sont pas des patrons, ce sont des débrouillards. Parce qu'un vrai patron, il ne peut pas être fanatique de quelqu'un. Jimmy Belaou, je pense qu'un patron, il y a Batutu. Hein? Pour ça, l'arnaï. Mais ici, moi, je fait qu'il y a Biboyo comme un alar, comme ça, c'est un été. À l'ouga, il y a l'arnaï. Nazawana, Aza Spiritas, Aza Gaulois, Aza Warrior, Aza Nyosoana. Il y a fallu à Belgique. À Belgique. Oui. Aza n'a pas patron, Aza n'a un peu de chocolat. Tout le monde a fait la biso. Zerabiso, boss di young man David Mangaya, il a fallu Tshisekedi. Voilà. Ah, yekutu, ce que tu as fanatique, naïm ça va Michel Lelo. Batutu bobo avec David Mangaya. Monté ma famille. Azala Gaulois. Meilleur artiste naïe, ils a Kofi Olomide. Mbongo David Mangaya peut ça Kofi na peut ça Michel Moto. Merci. David Mangaya a son mari à côté na DG ton verset boy a grosso modo 100 000 ya ba forme. Merci beaucoup. 50 000 à Kofi. Voilà, merci. Merci. Donc en tout cas, merci à tous les Congolais. Si on a pas pesa ba patron na mbote pour ba patron na Belgique na ba patron. Il y a blague écoute. Vous comprenez? Na ba patron awa ya blague écoute. Komeka na yote. Ba patron baza na Belgique. Na Belgique. Yo zaka na communauté congolaise. Ngana na communauté congolaise. Donc on a président nous André One. A Motors donc W Motors na Katanina na pesi massa na ngai. Luemba. Je suis là mon gars sûr. OK? Na pesi massa na ngai Nzola Kisombe. James Bond l'homme à la Rolls Royce. Nzola Kisombe pembe aleka ba niveau a sota ba niveau na pesi mbote na ngai na Belgique awa na mona mwasi kaka moko komona ye BM Bernadette Masengo ya longwa kapena na kara ebo yorobo ali prend les zéros ça vient de la part de ton grand frère Massamba Kinwani. Donc na pesi ba mbote belé la grande dame de la Belgique et puis na pesi ba vena nga tout ya BX awa na ba trinka mulamba bazawa Balthazar tendai bazawa donc nana bate belia osona bino ba kombo mususu to ki manga ya wala mutunde na zawa mais na ebike bato nanga to ya BX na ona bosani c'est ce que mulongo na ebike ozawa vous comprenez? Voilà. Na ebike to kokuta na awa na festival couleur café to célébrer l'indépendance. Tout à l'heure, tout à l'heure, ça la bacha, kota Zarawana, na moni vient na ngai yale 7 junior. Yale 7. Attends mon appel. Abe taline 11. On a besoin de 15 gardes comme me vie awa yemo ko na costume. Yale 7 na moni awa. Motema Jenny Madinda na pesi masalanga Anthony Tshisekedi. L'héritier du trône. Onde mboka na yo. Awa. Vous comprenez? Mboka ya ba Ridi Lumbe Tsunami. Mboka ya ba Samba Bachili Bacho Papa Solution. ADSS Electra, hein? Donc on appelle que Mboka ya Batoulignan, la grande dame du Mali. Tu connais Batoulignan? Jamais. Nyanyangadou, Ambiko. Danger. Tu connais pas? Hein? Tu trouves son... Dès que tu la trouves, ton chemin change. Merci Arabo. Bientôt tu devais véhiculer. Merci Arabo. Tout ce que tu vas, elle va te donner. Voilà. Batoulignan, ça ne bouge pas. Merci. La marraine. Le maire de Bruxelles. Donc à mon ami, celui qui dit abatté, qui est là, qui va casser la baraque, champion d'Afrique. En tout cas, vraiment. Merci. Merci les gars de Bruxelles. On est ensemble.